Nzambe apamola biso na liki tokomi na dernier village na biso ya l'église sacrifice ndenge nayebisaki yo na ntongo ke soki Nzambe aye te tokomona na lisusu yango na ngolu ya Nzambe asali po ke poko ya lelo tomonana na dernier village na biso ya l'église sacrifice oyo yo moto oza connecte esalemi te na ntongo ozalaki connecte te na 12 heures également na Nzambe asali molu po ke otombe na page oyo na poko ya lelo tika nayebisa yo ke oza na adresse ya malamu oyo ya lundi sacrifice otomikabalaka epai ya Nzambe otikaka semaine monima na maboko ya Nzambe oyo toza na mama na likambo ezoloba donne-nous le pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Bien-aimé dans le Seigneur, et ça lundi sacrifice, sacrifice, c'est-à-dire que c'est sacrifié à to se réserve à Canadien, to la canase, to lukaka ensemble, yango somona to sa lelolo mokolo ya lundi to sanganyawa. Yango dele to sangani osoma da ko remercier ensemble. On a pema o ya sali biso okendaki musala yo walozongi ozana nzela ozozonganda ozolanda biso osi ozongi ndako ozana salon na yo ozana kanape ozolanda biso osi ozongi ndako lingo banda kolia na bien-aimé attention kokilaki te na moma oyo ozolanda biso se réserve na tokondela ensemble ozala ozana chambre ozana hôpital outi na baparke outi na baaudience outi na bamakambo kilikili oyo journée ya lelo esalaki nango natika nayebisa yo na mwa mbonga moke oyo pesanga matoi na yo tokondela nzambe banda kokumisa nzambe po apesi yo mpe mapesi yo makasi ozokondela aleluya nzambe alola pokwa ya lelo tozoloba kombo na yo komisama kombo na yo etetwama nzambe po opesi biso makasi opesi biso pema yango nazoloba kombo na yo komisama kombo na yo ezwa lokumu obateli malamu nzambe atoli ya eshadai atoli jova jire oyo obatelinga opesinga pema opesinga makasi yango nazoloba kombo na yo komisama kombo na yo etetwama nzambe kozeli biso bitumba nzambe omongu nabongisaki na journée ya lelo nzambe abongisaki kokenga na koya nzambe abongisaki baparemisi nzambe abongisaki bamakambo kilikili nati ya bana na yo na nzambe ayola wepargne biso na bamakambo nyonso wana yango na pokwa lelo tozokumisa yo yango na pokwa lelo tozonetola yo komisama jomba jire komisama jomba rapa ezamba ayola netwama adonai netwama jomba jire na pokwa lelo nazoloba kombo na yo komisama éternel Dieu je suis infiniment reconnaissant ya bolamu na yo ndenge yo nzambo batelema ndenge yo nzambo bondeli biso bitumba nzambe tala maladi oyo elingaki ekweyisa papa oyo elingaki ekweyisa mama oyo bakakele hôpital baperfiseye bataye makila na nzambe wepargne nzambe kumama adonai letwama nzambe wepargne biso na bamaladi maladi oyo elingaki ekoma maladi oyo elingaki esala bakeka na yo nzambe loboko na yo ya nguya ezalaki likolo na biso obateli mwana oyo abelaki mwana oyo azalaki na fièvre mwana oyo azalaki na kosukosu esengelaki nsambalola akende hôpital peut-être nkama elingaki ekomela ye na yo nzambe obateli yo nzambe obateli obateli mwalamu obateli ya israel alalaka te animbaka te yo nde tosangani awo po tondetola yo nde tosangani awo po tokumisa nzambe akokumisa nzambe akotombola na pokwa lelo nazotombola yo na ntina nazotombola yo na ntina nazoloba yo netwama nazoloba yo kumama nzambe ayebi kokota makambo ya bato nzambe ayebi kokota makambo ya bato nzambe ayebi kokanda makambo nzambe ayebi kobulela bato litumba na pokwa lelo adonai tozonetola yo na pokwa lelo adonai tozokumisa yo topesa yo limbisa tozangani awa mpona konetola yo tozangani awa mpona kokumisa yo nzambe tika totombola yo nzambe tika tokumisa yo na pokwa lelo nzambe yamba malalasi ya mitema na biso tozoloba yo kumama tozoloba yo netwama nzambe monene netwama momulibolo napesa yo nini likonzi ya moto napesa yo nini makasi ya mayelele napesa yo nini
elikanama na pokwa lelo nazotombola yo na pokwa lelo nazokumisa yo na pokwa lelo nazoloba kombo na yo nekumisa kombo na yo netwama adonai tomama yobashire tomama zamba basakrifisi nanga zamba basakrifisi nanga yo nde obateli malamu obateli ya israel alala katani makate zambo nasengaka salere te po abatela mutu zambo nasalelaka biso bolamu yango na pokwa lelo sam nazotombola yo na ntina na pokwa lelo sam nazokumisa yo na ntina nazoloba kombo na yo kumisama kombo na yo enetwama e adonai mimi nakopesa yo oyo ekobokana na bonzambe na yo yo sam opesinga mpe yo sam opesinga makasi yango pokwa lelo nazoloba tomwama yango pokwa lelo nazoloba kumama zamba lola kumama mobuni moloni kumama makasi ya bayekebe adonai tomwama zamba lola kumisama elohim napesa yo nini adonai napesa yo nini na pokwa ya lelo sam tosanganya po toyebisa yo yo nde bobateli malamu yo nde elikya na biso na pokwa lelo adonai tozoza kofanda kopesa yo basele ofrande oyo tokopesa na pokwa lelo eza kaka matoni zamba lola kumama adonai netwama elikana makumisama zamba lola mobuni molongi eza yo elikana biso eza yo yango pokwa lelo zamba yana bato balie poison lelo zamba lola ndenge nazoloba baza na bamalezi bazolinga bakufa mitoko ezokata eza na bato na mokolo ya lelo batuti bango na mituka yana bato na mokolo ya lelo babemani bango na mosala yana bato na mokolo ya lelo bayini bango bambongo yana bato mokolo ya lelo zambe makama ekomeli bango bayo bobateli malamu zambe obateli biso yango na pokwa lelo tosangana po tokumisa yo tosangana po tonetola yo yango tosoloba kombo na yo ekumisama kombo na yo enetwama na pokwa lelo zambe tozokumisa yo mpona bolamu na yo david azoloba kobima kozonga eza bitide te zamba alona baoyo badimaki tobimaki na bango babiso tozongi yawe totelemi na présence na yo tozoloba yo kumama tozoloba yo netwama makasi ya bayekebe netwama tobashire netwama adonai topesa yo ni na pokwa lelo zamba alola me oyo toza nango ezaka kotombola yo parce que bible ezoloba biso de l'homme je te donnerai tout mais la gloire et la louange remettez-le-moi yango na pokwa lelo tozozongiselo matoni parce que ozomerite yango ozomerite kotombola nzambe oyo azomerite kokumisa nzambe oyo azomerite kotombola totombola na ntina nzambe tokumisa yo na ntina nzambe nzambe alola yana baoyo bazondima ke kokoki obatela yana baoyo bazondima ke sime koki obatela me nzambe alola biso toza kaka na yo yozobatela biso nzambe na bakongi na biso tolali tobibosani me yo nzambe obateli biso na journée ya lelo ezala ya bakaye de charge mibale kaye de charge ya diable mena ya yo mpe ya yo etriofe nzambe ya yo etriofe nzambe po monguna arate monguna bomisaki poke baksida ekoma monguna bomisaki po bakrize ezwama monguna bomisaki baparalisi ezwama monguna bomisaki o nzambe bateka esalema tokende na baparke tokende na bakacho tokende na la polise me nzambe oeparke biso nzambe alola yango fana pokwa lelo eza kokumisa yo yango fana pokwa lelo eza kotombola yo nazotombola yo nzambe alola eza koyebisa yo soki olobisi na bitumba na retour nanga eloko tozokola liboso nanga na kofiyo yango nzambe alola na tongo tozalaki awa toyebisaki yo soki obateli biso tokozonga na présence na yo tokoyebisa yo matoni yango ebiso oyo toye biso tofukami tozoyebisa yo matoni bobateli malamu matoni zamba bomoyi matoni elikya na biso zamba lola tozotombola yo tozokumisa yo tozoloba yo lokumama kumama mobuni molongi kumama zamba lola makasi na biso elikya na biso yo nde tojelaka motema zamba oyo eza lokola motu te oyo kosenga salere po obateli biso salere tokosenga biso poko obateli papa oyo tosenga biso ezaka reconnaissance ya bolamu oyo ozosala na omo ya biso ya bolamu oyo ozosala na bina biso yango pokwa lelo tozotombola yo apokwa lelo tozokumisa yo apokwa lelo tozoloba yo kumama
Mama Adonai, Mama Jehovah Jireh, Mama Jehovah Rapha, Mama Elikana Biso, la propre de l'Ossam, Biso, Tozotombo, la Lo. Bien-aimé dans le Seigneur, et si quand on sort dans la Biso, après avoir remercié ensemble, Banasko Kutombo ensemble, Talis ensemble et Yono gagné, Diable a échoué. Diable a échoué pour nous parce qu'aux hommes. Parce que ça n'a pas aux autres mandats. Ça pas triompher pour la nuit. Pour pas y aller dans le sang. Dans ça malheureux sur la dossier. Ça pas triompher pour la nuit. Malade qui est à l'hôpital. Et c'est là qui va opérer nous. Quand le matin va y ici dans la zone malheureux. Pour pas y avoir contrôle. Du fait que va réussir à opérer au télélo. Si quand il y a ça y est, ça m'a si à l'homme. Il fait que les lots. La préparatif mignon, on aussi au bon message est raté. Et ça déjà assurance y a que aux enseignants y a malade. Pendant que tombe l'ensemble de la vie, pendant qu'on y a ça y est, aux alicolo na nyonso, aux alicolo à diagnostic médical, aux alicolo à préparatif mignon, au moment où on message, aux alicolo y a un conflit familial, aux alicolo y a un problème mignon, la propre allélo, la saute tombe là-haut, pendant qu'on tombe l'ensemble, pendant qu'on tombe là-haut. Anako tombo la yo, ako tombo la yo na tina nzambe, ako tombo la yo na tina nzambe, la popa lelo nzambe, ako tombo la yo likolo ya maladi, ako tombo la yo likolo ya plan nyonso ya diable, ako tombo la yo likolo ya échec, ako tombo la yo likolo ya makambo kelekele, ako tombo la yo likolo ya stress, ako tombo la yo zambalola, la popa lelo tombama, la popa lelo tombama, tombama zambalola, tombama tobajue, tombama Rafa, Zambo, Okanelo, la Popesa, Yonizam, Elokona Kanambo, Ezakaya Potombo, Adotombo, Kosi Amoto, Adotombo, Makasa Mayere, Adotombo, Joba June, Adotombo, Joba Rafa, Adotombo, Yanamad, Sakamuchi Swazate, Osayo Momo, Zamazana Kishiro, la Moto, Zamoya Solo, Okanela, Océan, Zambolo, Azana Elodia Moto, Zambolo, Azana Stone. On continue parce que la pompe de l'eau, la tombe la l'eau, la tombe la l'eau, la manzane de nos sommes au kilo, la tombe la l'eau, il faut la manzane de nos sommes au kilo, la tombe la l'eau, tombe la tombe la l'eau, sample, la tombe la l'eau, conduit la moto, la tombe la l'eau, son bâtiment, la tombe la l'eau, son barapa, la tombe la l'eau, le canamai, la tombe la l'eau, Sambalola, et Sambalola, Sambalola, et le canamai. Là, nous sommes soit gâtés, aux allions beaucoup, aux hommes mérités pour tomber, aux hommes mérités pour commander, aux hommes mérités pour matissa. La propre à l'eau, nous sommes là, la propre à l'eau, la tombe là, ton maman Shaddai, ton maman Jehovah Jireh, ton maman Jehovah Rapha, ton maman Elohim, ton maman Jehovah Tikeno, ton maman Elohim, Zambalola, la propre à l'eau, nous sommes là, la propre à l'eau, nous sommes là, et ça me volait. Panelo to sayoni, panelo to sayoni, todo tombo la yo kapa, todo tombo la yo sam, la nikolo na noso. On lui a donné le nom qui ont décidé pour nous. C'est le nom de Jésus qui ont décidé pour nous. Yamona zo tombo la yo, yamona zo tombo la yo, yamona zo la yo tombo, tombo ma Elohim, tombo ma Shaddai, tombo ma Jehovah Jireh, tombo ma Jehovah Rapha, tombo ma Jehovah Tikeno, la popa de lo sam, la tolo la yo tombo. La poca de los santos, la solo la yo toma, dame mucho a toma na tena tena, dame mucho a toma na tena, la poca de los santos, la do tomo la yo na tina, la poca de los santos, la do tomo la yo na tina, Yesu toma, la poca de los na do tomo la yo, la poca de los na do tomo la yo, dame mucho a tate, otayo moko some ne ko tomo, otayo moko some ne ko tomo, la poca de los santos. Toto tombo la yo, la popa de l'eau sam, toto tombo la yo, eh, sama potombo la, sama pokumisa, sama pomatisa, eh, Elohim, sama lola, la tombo la yo, Nicolas Kanifidite, la tombo la yo, Nicolas Kanifidite, la popa de l'eau sam, la solo
azoloba yo tongwama na pokwa lelo nzambe azoloba yo tongwama tongwama elishadai tongwama jehova jire tongwama jehova arafa adonai tongwama zambalola tongwama zambalola tongwama na pokwa lelo zambalola tozotombola yo na pokwa lelo tozotombola yo oza likolo na nyonso wa likolo ya bambikudi wa likolo ya basianse occulte wa likolo ya nyonso asia mokilo ezambalola tikana tombola yo bazotombola yo na ntina mpona mona loboko na yo bazotombola yo na ntina makasi ya bayelele oyo elikia na biso na pokwa lelo nzambe tozotombola yo yelebe yoka na teme na biso okoremarke ke tozosambela jésus azolakisa moya ya kosambela azoloba soki bolingi bosambela bosambela boye notre père qui est aux cieux abandi na notre père c'est-à-dire posena esengeli ozala mwana ya nzambe soki ozorekonetre te ke oza na tata nzambe aza tata na yo wana moya kosenga te Bible ezoloba que tous ceux qui sont remplis de la puissance de Dieu ou tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit sont appelés enfants de Dieu. C'est-à-dire, ceux qui ont dit ça, ceux qui Saint-Esprit a kati na yo obengami mwana ya nzambe oza na droit ya kosenga tata na yo yango na pokwa lelo bien-aimé ozosenga plénitude ya Saint-Esprit oyebisa Saint-Esprit tondisanga remplir na pokwa lelo boboto na ngai elongo natondisama na molimo na yo ozomana kosenga totondisama ya Saint-Esprit na vie na yo o Saint-Esprit de Dieu na pokwa lelo ozobondela yo tondisa biso na pokwa lelo remplir biso Saint-Esprit de Dieu azwamplore yo na pokwa lelo oremplirla otondisama na molimo na yo o Saint-Esprit de Dieu na pokwa lelo tondisama na pokwa lelo remplirla na pokwa lelo tondisama o Zambalola, la molimo, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi ce soir, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi ce soir, que je sois appelé enfant de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, la pokwa lelo, la pokwa lelo, na pote, na pokwa lelo, na pokola ma porte, oyo pokwa ma quitter la journée, na pokwa lelo, na pokwa lelo, na pokwa lelo, na pokwa lelo ekomama ezambalola na pokwa lelo nazokotela yo nazosenga yo nampema na Saint-Esprit na yo nampema na Saint-Esprit na yo ozambalola na pokwa lelo nazosenga yo orampema na molimo na yo na pokwa lelo nazosenga yo orampema na Saint-Esprit na yo etondisama mpona kola baporte na makambo ekangamaki na makambo oyo ekokakokungama la journée, je suis rassuré que même le soir, il y a matin, il y a le soir, même le soir, tu vas corrompu, même le soir, tu vas corrompu. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi pour que j'aie cette capacité, pour que j'aie cette capacité, pour que cette porte, pour que j'aie cette capacité, pour que cette porte, la sous-bataille, Saint-Esprit de Dieu, puissant de l'éternel, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi ce soir, j'ai besoin de toi, Nana Posanayo, camarade Nana Isayo, ami Nana Isayo, yo Taisa Kamate, yo Taisa Amate, yo Taisa Mamu Kogote, yo Taisa Mamu Kogote, ami fidèle Nana, Molimo Santo, Yamana Kopanero, Azoveli Layo, Yakana Zoveli Layo, Yakaoton Sama, Molimo Santo, Yakopanero, Azoveli Layo, Yakopanero, Azoveli Layo, Tony Sanai, la Popanero, oh Saint-Esprit de Dieu, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, aussi au Tony Sami na Molimo Mosami, la Bible de Dieu déclare, il y a un matin, il y a un soir. C'est-à-dire, il y a un événement et il y a un événement et il y a un peau. Na journée mobile, pendant 7 heures, si tu as commis 16 heures,
On va aller causer la porte de mon corps fondant. Peut-être un petit sikoyo et pouvoir m'y aboutir. Maintenant, vers les soirs, il y a encore la possibilité. Il est encore possible. Il y a des petits canaux Jésus a son matanaba. Amatina boîte, il y a des simango. Boyo, babalobite. Yes. Ton lobby ou tout mobile, batosio et le côté. Jésus a dit simango, bobo, akamunyama. Alobi, boyo, lobby, yamo, tosowa. Bien aimé, pour désespérer que même ce soir, tu peux avoir un coup d'appel. Bakotio benga yo lisusu. Attends pourquoi il va bakotio benga. Est-ce que tu fongo la téléphone yo? Demo sambe la wana. Oko na pourquoi ya lelo bakotio benga ya mission wa les continuer. Na pourquoi lelo okotio so yaya na pourquoi lelo diagnostic wa ne kokyo changer. Na pourquoi lelo ba malezo zoyoka e kokyo changer. Banda ko bonde ensemble. Banda ko loba. Pourquoi nous se pouvons quitter la journée? On nous se l'a espéré qui n'a désespéré dans le temps. Mais nous avons donné les sources. Nous avons donné les sources. Bien aimé, dans la dimension, il y a bateau tout à côté. Il y a bateau qui a peu prêté. Mais bateau qui a conviction. Bateau qui a foi. Bateau qui a exécuté la foi. N'importe quoi, bana kopesa lisusu miti loba porte one on a bana qui cause et font ma journée mais ti sikoyo nazo mona batanto plutôt mais nazo pesa miti et bana lisusu ko fomba na poko na Yesu bana kolo bana ba sakaya ba na poko lelo na solo ba o porte ko kate ko fomba ma journée ti sikoyo nazo pesa miti nazo le bana ko fomba nazo le bana ko fomba et ça malheur mama o la solo forte ya miracle ya guérison et va na kokomba forte ya miracle ya guérison et va na kokomba mwana oyo so kakamale aso kakamale la solo asasi forte ya miracle ya guérison et va na kokomba dossier oyo dossier là papa wa dossier ya dossier ya bombe télé la jusque là les autres premiers na pivot jusque là ya na mtumo pa pandele yango la pompa lelo donc ça peut s'entendre porte wale na kokomba dossier wale na kokomba papa wa force la nomination atone na matisaye ka samalo la pompa lelo la solo ale bana kokomba e bana kokomba e ana lo pango oyo so kotelele azota lo boko porte pour mate la zokata lo boko na ye la zokata lo boko na ye la zotina pouvait pas saper et lo na ye pouvait pas saper et tini kaye la kombo na Yesu atana popo o samalo atana popo salaka ya mona popo lelo ya solo na nenyo na bango o ba pokuta na bango na bango koma mama o sanate koma mama o sanate koma papa o sanate koma yendo sanate la sote service la popo lelo samba miracle samba bitamo como e kota lito la popo koma kama kote popo tekeli bango koma kama miracle salite la supa kala samba miracle samba sacrifice la pompa de l'eau, Tanande koyo, Nikanana ya poto, les gens déjà exprimés, à mon niveau comme compliqué, la pompa de l'eau sam, porte mon peu pour moi, Pater mon peu salema, Zamalola, Azamikanda, Zamalola, la pompa de l'eau, Papa, Papa Tony Mbogo, Papa Mbogo, la pompa de l'eau, Zamalola, Zamalola, la pompa de l'eau, papa, Zame Saladikam, Zame Komorato, Mande de vos Santa de Roche, de vos Santa, Zame Tozome de l'eau, la pompa de l'eau, au Saladikam, la pompa de l'eau, au Saladikam, Zame Saladikam, la pompa de l'eau, Tozome, Kayam Pelmanoso, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé local, oyebi ke bitumba ebanda na mabelebe, bitumba ebanda na lolo. Ezomo, guerre ebandi na lolo. Nzambe azwi Satan Nzambe yoko kwa solo malheur à la terre.
malheur à la terre. Yaya, aux autres, dans le passage qui a signé la journée, notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire, tu as un Père, tu as un Père. Osana tata moko, tata wana yebi kolesa yo, tata wana yebi kolatisa yo. Mwana koya zankoi, yaya, tala ba nyoka nazala kawana. Okomona nyoka soki basimi maki na ye, bisika nyonso aza, ayokoke basimi. Oyebi bitumba osala mona, osala semblante, osala semblant lokola na bitumba ye. Bitumba ebandi yo, kayo mutu balikotio na samba bebe, ozala bitumba. Yaya, na poko lelo sobondela nzambe ozoyebisa papa na yo. Nazoloba na bato baondimela nzambe te, naolobela bato bayebi ke nzambe nde tata na bango. Mpona koyebisa ye, tala bitumba oyo etelemeli nga. Bazolinga baboma nga, baolinga baboma bana na nga, baolinga baboma mosala na nga, baolinga baboma ministère na nga, baolinga baboma makambo na nga. Papa telema, bundisa nyonso oyo azobundisa nga, ozobana kobonde na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Oh notre Père qui est aux cieux, oh tata na nga baza na lolo, tala bitumba yango etelemisa, bandoki batelemi, banganga batelemi, lamba balingi bamona nga te, balingi nga na eshue, balingi nga na lela, balingi nga na kanisa mai ya miso, balingi bamona na se na ba, balingi bamona na sange eloko, zamba lolo, bango etelemi papa, bazoluka tina nga, baoluka tia nikila yanki nga, baoluka tia mosi na nga, baoluka tia eglise na nga, zamba lola, na popa lelo papa, kelema Yesu, zambe na tobelela yo, yo ne papa na nga, yo ne papa na nga, na popa lelo, na zolo wa papa yaka, na popa lelo, na zolo wa papa yaka, kundela mabikumba oyo, papa lo misanga, na bikumba nyonso, papa lo misanga, na bikumba nyonso, wezo telema na mutu, wezo telema na molo, zamba lo, na yeba yango te, na popa lelo, na zolo wa yo telema, na popa lelo, na zolo wa yo telema, telema lo misanga bikumba, telema lo misanga bikumba, ekolo ka diable, zamba lo, na lo na bakemo nyonso, oba koya na mutu, oba koya na molo, asana la nikomi, zamba lo, lo misanga na bikumba wana, lo misanga na bikumba wana, zamba lo, na popa lelo, lo misanga. Au nom de Jésus, bien-aimé, nous supposons que nous avons quelques minutes. Nous sommes dans les 100 kilos, nous avons un dernier village dans le sud. Nous avons un dernier village dans le sud. Au total, dans Matthieu, nous avons un témoin sur notre Père qui est aussi. Tata Nabiso, Ola Lola. Bien-aimé dans le Seigneur, Tata Nabiso Lola. Nous avons Matthieu chapitre 6, verset 9 au total. Donc, on a beaucoup de verset 9. Abosuka, Abisika, on a voyé de Sayosu. Notre Père, Nazana Saint-Tipi, au moins que c'est le Sanango. Notre Père, toi qui es dans le ciel, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et tout cela sur la terre comme au ciel. Yo pas verset la plus la base, et dans verset 11 à 12. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Dans la version que nous avons commune, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Bien-aimé, tant que Yesu a soyé bisabaye ko, le lengeni ya kobonde. Le lengeni, c'est-à-dire, la prière na yo oyo koto sala na yango, tu ne peux jamais manquer ces étapes. Première étape, de reconnaître d'abord que ton Père est là. De reconnaître que vous avez l'appartenance moko. Il faut reconnaître que vous dépendre d'ensemble moko. Notre Père qui est aux cieux. Après avoir pour reconnaître que vous avez tata, vous tombe la siko. Il y a un moment qui n'a pas de requête. Vous avez dit ça qui tombe ensemble. Alors, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit loué. Ozobana kotombo na kombo ensemble. Ozobana kokumisa kombo ensemble. Après à Solomon, donne-nous
Oh, quelle assurance, quelle assurance. Moi, je suis la papa. Mais au moins, je suis douté na papa. Pour tourner l'assemblée, je suis l'assemblée. Est-ce que nous besoin? Est-ce que nous avons? Mais il y a des autres. Donne-nous. Très rassuré. Très rassuré. Donne-nous aujourd'hui. Oh. Alors, il obité. Alors, il était dans mon collant la ciment. C'est-à-dire, mon colon la mon colon. Ce qui tombe est dans, et ce que papa n'a pas appelé son livre. Yaya, l'hypa autozolo de les parole de Dieu. Amen. L'hypa autozolo, il y a ta parole de Dieu. Et ça peut l'hypa y a zoto. L'hypa autozolo, l'utilisation de Congo. Donc, on va dire, après ça, ils sont fous. Pour majorité, il y a pas fou. Donc, ce qui tombe est dans, papa n'a pas, tombe yango est dans. Comment na yo kumisa, comment na yo swalokum, pesanga fufu ya mukolo ya lelo. Mukolo ya lelo. J'aime bien aujourd'hui, j'aime bien aujourd'hui. Christ la croix. Aïe, si mon pour vous aller au paradis l'obité. Aïe, ce soir. Aujourd'hui, ce soir, je serai avec toi au paradis. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux jamais douter de ton Dieu. Si tu es assuré de ton Dieu, tu ne peux jamais douter. Alors, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué. Donne-nous aujourd'hui notre Père quotidien. Notre Père quotidien. Bien-aimé dans le Seigneur, très rassuré de ses pas. Très rassuré de ses pas. Mais il y a d'abord, aux autres douter dans l'ensemble. Aujourd'hui, ce que vous avez commis 16 heures au Congo, il y a des sous. Il y a une émission que journée c'est 18 heures. Il y a une émission que journée c'est 17 heures. Et si vous n'en doutez, peut-être aussi dans le Pacoliate, Matilda Kiomega, il y a un autre tombé dans le site. Qu'on désespère dans nous. Osana papa, azana souci pour nous. Oyebi papa nyonso azana na souci ya bana na ye. Bana na ye balata, bana na ye bandia, bana na ye basana. Ndenge pensa wazatata na biso. Azana pe na souci na biso. Yango somona quelque part azolo. Ozaba ensemble, mais bozo kufa loko là-bas. C'est-à-dire ensemble na l'autre avant d'aka. Avant observé le comportement de Bisso. En tant que bana na ye, en tant que lobby, bazo ye bana noté. Zamba zo loka pasi na motema. Azolo ba sokyo ye ba o. Jérusalem, sokyo ye ba ki mukolo na yo ya visitation. Sokyo ye ba ki. Sokyo ye ba ki makasi ensemble na yo. Tu ne peux jamais douter. Ozone m'a dit que vous montez aux âmes en Moab. Le miracle existe. Le miracle existe. Prophète a dit que n'est pas à moi soi. Aïe, monsieur, la mélamana y a l'obité. La tzakana fufu bouquet. La moi oui bouquet. Sans kaka malade. Solien n'a pas de là. Bissote. Il y a une c'était la mélamana. Nanaya. A tout à quitter. Azur a l'ambelli prophète. Prophète a dit après silence. Après quand on a soumis à petit tala mafou. Oh. On a ensemble la multiplication. Bien aimé, on ne peut pas seulement prêcher la parole spirituelle, le pain spirituel, sans prêcher le pain physique. Christ est beaucoup. Agnès Batumako. Bazolandaye, à un certain moment, le corps ensemble. Yaya, n'a pourquoi les gens n'ont pas ça de l'essai. Pour la prise en charge. Bazo bete la mali sur la porte, il va ton porte boyer. Il y a des gens qui ont prise en charge. Par restaurant au fêlé. Mais dans la tata, soto moetan, à ça, ça y est, restaurant. À ça, on dit c'est l'image.
Jésus bato balandi ye lokola papa nyonso ata ya lobi non bato balembi abengi ba Pierre na ba Jean boya boniesela ba bato balobi me bato ebele boye tokolama mapango ndenge nini oyo bango bakolia alobi non boniesela mapango le Dieu de multiplication, le Dieu de multiplication ne doute jamais atana muke ozanango na mo fufu na mo wi mukewa et comme belé au nom de Jésus ba pesima kwa mita na miss atongo ya likolo akumisi nsam akitis talamis talama ba ko ba lié batiki yaya pourquoi lelo journée ya lelo salaki donne-nous notre pain quotidien aujourd'hui. Est-ce que même au savoir, on s'est rassuré que avant de commencer 24 heures, tu auras quelque chose à manger? Tu en auras. Je t'assure. Quand découragé, on s'est là malo sauvé. L'autre comme vous qui connaissez pas le bateau. Yaya, yo na mo balo de. On va dire qu'on minimiser bouquet. Est-ce que tu as compris? On a un Dieu capable qui peut multiplier dans le monde lorsqu'on a l'osso bimba. Lorsqu'on a bimba dans le zoom, yo boko mituno lo dit kasa kombi moko et toni dans le zoom. Oui, on a un Dieu capable. Au taille biloko lobi, est-ce que biloko no capable? Au principe balia musu sorti quand biloko ya la tombe. Yaya, ne limite pas ton Dieu. Ne limite pas Dieu. Le peu que tu as fait quelque chose. Non, il m'a dit ça. Na deux mois, il y a un mois dans moi simoko. Mon bali n'a été que les noms. Bali n'y pas souvent. À quel moment ça prophète? Prophète a été sur un aninanda. A dit, nana est l'autre côté. Nana est dit que la zone a moi tout en mouquet. Alors il y a un monanda. Quand on m'a dit sur là, quand la porte, c'est là. Na ba base mususu et pas ba base banda converser oui bien aimé maman wana kenda aversa ba oui na kati ba base nyonso etonda le Dieu de multiplication. Donne-nous notre pain quotidien aujourd'hui. Prophète on a dit ça que t'es lourd alors dit kende yaya tozana nzambe la zone nanamona on dirait Namazamba on dirait on a un Dieu de précision aujourd'hui c'est soi-même. Oh total peut-être ça peut-être non. Dieu n'est pas le Dieu de peut-être. Notre Dieu n'est pas un Dieu de peut-être. C'est un Dieu d'aujourd'hui. C'est un Dieu de maintenant. C'est un Dieu de présentement. Est-ce que tu crois que ce soir, le miracle, il y a pas de tout ça dans la vie? Miracle, il y a pas de tout ça dans la vie. Multiplication, il y a pas de tout ça dans la vie. Bien-aimé, je t'invite à prier avec moi. La minute où tu es étiquette. Aujourd'hui, tout dans ce que tu as, tu as la Salomon, l'avenir Loupi bis. Ce que tu as, au pouce aliment bouquet, au coup de la commune. Ministère et restauration divine, chiffre en cycle. Oye Kambami et Pamoussali ensemble, le pasteur Dieudonné Katoukou, l'homme à la triche, l'homme à la parole authentique. Il y a un visionnaire, il y a un monde sérieux. Bien-aimé dans le Seigneur, ton solo de la Makamba, lipa ya nelo. Ozobo de l'ensemble, il y a des sans-âme que n'a désespéré n'a nouté. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi que Dieu prépare pour moi? Dieu prépare pour moi. Zamba na kati ya kolambela yo. Nenga liesa Israël na kati ya désert. Ayebisa bango lobi te. Man ayebisa bango na tonga lelo man ezoki. Bana muki pe na ton bakuti man balia. Ay o j'aime ça. Ayebisa bango mapa ye na la terre. Papa ye na la terre.
manelala te na pokwa lelo banda kosambela nzambe banda koyebisa nzambe naza sur te ntongo etani nano te journée eza nano nga na jour ya lelo nakolia na jour ya lelo nakozwa lipa nanga ozonga na kobondela alleluya banda kobondela nzambe banda kobondela nzambe osambanola la pokwa lelo nzambe naza rassuré nake journée esili na mike naza rassuré nake nzambe okopesanga lipa ya mokolo ya lelo okopesanga lipa nanga mokolo ya lelo na pokwa lelo nzambe naza rassuré papa yake lipa nanga eza naza rassuré papa yake lipa nanga eza nazodesespere te po journée esili na mike nazodesespere te po esili na mike nzambe alola nayebi te opesaka mosu na 12 opesaka mosu na 13 opesaka mosu na 17 nayebi te ata na 18 opesanga nayebi te ata na 20 opesanga ata na 22 ata na 23 tant que journée esili na mike tant que jour eleki na mike nzambe nga na kozwa naozwa lipa nanga ya lelo ezambalola naza rassuré naza na kondima yake lipa nanga eza naza na kondima yake lipa nanga eza na pokwa lelo ezambalola azozayebika nanga papa nanga aza likolo kombo na yo ekumisama zambalola nayebi te naza mwana na yo nana papa mosusu te naza kaka na yo papa nini oyo akokomatisa mwana na ye zambalola yo yesu ozoyebisaka ye kuti ozoyebisa bango soki flerole ezolata lobi batungi yango na moto soki nzambalo akonda plus forte raison ozoloba papa nini oyo mwana koki osenga ye mbisi azwa nyoka pesa ye nzambalo yo nde papa malamu yango na pokwa lelo tosangani awa yango na pokwa lelo tozosenga yo pesa biso lipa oye kopesa biso makasi mpona nzela ozoyebisa prote elise ozoyebisa ye lia olamusi ye balambeli ye lipa lolo olasupa balambeli ye lipa ya lolo ye na kongo amemeli ye lipa apesi profete ayebisi ye lia konzela ozoke eza molai restaurant ya lola ezali restaurant ya lola eza soki nzambe ozwi kongo opesi ye mosulu po amemela profete eza akonde plus forte raison okotoyesanga lelo te akonde plus forte raison okotoyesanga lelo te nzambe alola bandako na biso ezanga eloko akolia te bandako na biso ezanga eloko akolia te nzambe alola nzambe baprovision nzambe multiplication nzambe alola tozanga eloko akolia te po toza na yo lipa ya mokolo nyonso olobi le pain quotidien lipa ya mokolo nyonso nzambe alola ezanga na bandako na biso te napokwa lelo nzambe tozobelela yo lokola papa na biso tozobelela yo lokola papa na biso nzambe alola pesa biso eloko akolia nzambe alola pesa biso eloko akolia yebeme nazolinga nasilisi nazopesa yo programme na biso avant requête ya suka programme na biso ya église ezalaka boye ndenge ozolanda biso wana tozalaka na lundi sacrifice oyo esalemaka na 3 vacation tozalaka de 6h à 7h tozalaka de 12h à 13h tozalaka lisusu de 17h à 18h ndenge ozolanda biso wana mardi ezalaka journée ya bamama oyo ezalaka partir ya 16h30 mercredi tozalaka na enseignement ya kafukafu après prier de tokaka awa bien même dans le Seigneur ne rate jamais ba moment oyo eza moment ya pasi ya moment ya spiritualité biso bavertisaki deja biso yake makambo kokoma de plus en plus makasi makambo kokoma pasi koleka yo ozolela nzambe ozolela ekonomi ya Congo soki oza na nzambe te okokoya attention bien-aimé dans le Seigneur yaka mercredi toi la prière enseignement prière jeudi tozalaka na prière na intercesseur vendredi toi lisu na enseignement prière esotokasima na enseignement yaya korate yango te ofandi mpe na ndako to obeteli mpe bato masolo to tala ndenge obeti masolo ya ekonomi ya Congo banda mobutu ti lelo ememela yo nini yaka na Congo yaka na prière tobondela nzambe changement ekomona samedi tozalaka na enseignement
tozalaka na évangélisation. Dimanche, tozala na prière na biso de 8h30 à 11h45. Bien-aimé, laisse-moi t'informer que tozala na main de compassion. Tokendaka na baorphelinat. Yango tozosenga yo, yo moto nzambe asimbi yo na motema. Omoni ke banda ane oyo ebandi oliesi moto te. Oyo yo oyebi te, olatisi moto te, ofuteli mpe moto kelasi te. Adresse na biso eza wana. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour Dieu te demandera, omonaki nga na nzala, odesanga te. Omonaki ngai na elamba, nazanga elamba olatisanga te. Thème ya main de compassion oyo ezoloba, wakanipa na yo ya na mai ekozongela yo. Ah, pose-toi la question, comment koki wakani après ezongela yo. Yaka okoyoka ministère oyo ebonganisi mawa. Dimanche tokende na baorphelinat, tokende kovisite baveuve, baorphelin, tokopesa bango oyo nzambe atya na motema. Yo pesa nzambe asimbi yo na motema, okoki kolanda biso na adresse wana, tokorejoindre yo bisika nyonso kozala. Soit toza na M-Pesa, Orange Man, Airtel Man, eza okoki mpe kotinda. Soit yo moko oye na siège na biso eza na Salongo, na Avenue Lubi, bis okoya wana bato parda en permanence toza wana tokoyamba yo. Bien-aimé dans le Seigneur, ozokende koremercier Nzambe mpo na moma oyo ntango tokokata biso totikala na intercession soki eza masali molu okoyaka toclôture na yo banda koremercier Nzambe mpo na moma oyo bambalola tozoremercie yo tozokomisa yo mpo na moma oyo Nzambe tozalaki na présence na yo toza rassure yake Nzambe alola toyokele biso opesi biso Nzambe oyo sengela topesa biso bango tozoloba merci El Shaddai, merci Nzambe alola, merci Nzambe monene komona yo komisama komona yo salokumu o Adonai merci. Bien-aimé dans le Seigneur, tosukeli awa nayebisi yo ke oza na page ya groupe d'intercession juif en cycle oyo ekambami pa mosali ya Nzambe le pasteur Démone Katoko, l'homme à la triche, à la parole authentique. Moto Kamio, na prière à Poko Alelo, Kombo Naye, Sobe Naye, Rodrigue Kayombo, Marc 3:17, le fils du tonnerre. Soki Nzambe, azongi na Poko Alelo te, nayebike, yonanga to okutana lisusu, lendi oyo eza liboso. Nzambe na ministère oyo, apambola biso, abakela biso. Amen.